Regardez le contenu. Est-ce que vous pensez que pour quelqu'un qui traite l'information, qui la récolte et qui diffuse, c'est une erreur de démarche? Bien sûr, avant ça la plainte, est-ce que Lucas est quand même les qui n'a pas tant ou bango basali émission ya kolega na TV balo bagena bomi moto. Démarche c'est ngani. Pour ngana za des conséquences. Yo so landanga na conséquences. Et bongo batu babanda kilikambo. Pourquoi tango makambo ane yaki abendi na ngata bi na na mwana moko biso te mwana na finga kaninga kaka akomani na musaka kaka ko zoka mbonga liaka. Cette personne on a yebi que a un problème na zo lukana ba sorte nyons tout. Eza Roger Bara le lo soki problème e komeni eza na mutu na ye parce que na tuni parquet ni no fundi biso to kene ke to samba na ben ba avocat na to samba na ba o ke to tona na ba émission aboyi ko loba wana no saso banga kaka zoyoka or na loba ki émission boye na makambo e loba mi émission YouTube eza tribunalité na reprouver innocence na ngande ni po bozo saliringa malamu to kende na parquet mwana loba makambo wana aya ko prouver ba aya ko tia ba preuve papa nga mutu ba fundi parce que bolingi supena c'est justifié té et là on a ça les amoko tant que je bangisa oui au fundi na YouTube ba déclarer ba vidéo nyo surtout yangai ya yo ba déclarer nyo surtout yangai imana ba fille à église ba femme mariée à église atangi na ba komo na ba on a télémélier o abomisi ale cosmétique apesi prophétie ya lokota pona ya ko escroquer a on a kin ndeko wana komi ale cosmétique akufi atiki mwasi na banana na Roger Baka bimarana ba femme mariée na kati église Roger Baka machin des trucs abomi mutu voilà Roger Baka abomi mutu likolo ya mbongo il paraît que escroquer mbongo Mike, est-ce que yoza mutu mo zane ozana posé ozana information te na mboko aussi oyoka femme mariée moko mobali na ye aye ko se plaindre que na bimi na mwasi na ye pona ni bolingo kolobela bato makambo bakolo nango ba oyaki même bino mo bo na teke comme buzoba Roger Baka aza impudique ala la ki mona mwasi tel mwasi wana na famille te mwasi wana aza na fiancé te. Mais le problème que je dis là, c'est quoi? Quand c'est l'angaï qui n'a pas de Alvin a ça salango déjà. Na botoli mutu moko aza na Belgique moi si papa. Ngai Belgique na nyatate. Moi si ngo pe Congo a nyatate. Na kei na déplacement na ke lukati mama ya mwana mwasi wana na papa na ye. Na famille ya mobali ba bengi Alvin. Ba c'est bima makambo wana solo makambo za n'importe quoi. Et makambo famille to ye biblo nyozo de kaza bana baswani to tika makambo na baka ni pour rien. Et dernièrement pour votre information lobby na ba poko na zobeta basket na Ista na silisi na bimi na eko kuta ba phare na nga ya sima ba panzian na poussembo bana baba panzi ba phare ya ka oui na poussembo na zotala le temps que na zotala na moni taxi mo ya jaune elekimbango et ba garçon mo bazai wana moko na kata lobi yo soko zo continuer na komo ya Roger Baka okokufa motoya obuka parapluie betilia bazotala ya to mona rappelle mamboko kosa parce que Alvin mukolo moko boye non si sana abengi ngazo sango vie ngana ina sale mission moko na baraka ngatu ne moi ça me concerne pourquoi abina ngate vie parce que na mondela ngata clé nga finga yo ngabi mais yo bika nga finga ngazo zo bo binga ngazo o tena bengi parce que vieta kampiaka alinga libérer nga moi décembre oso imaginer niveau Alvin au 5 langelo bon c'est les synthé qu'on est en sourdine voilà climat ya stupeur côté na ça matraquage des esprits des hommes Okonomami, ça c'est pas la prophétie. À ce moment-là, tu es là-bas. Mon collègue, j'ai dit, les acquis bleus. Ok, n'a rien venu. On est sa prophétie. Le peuple périt faute de connaissances. Par rapport à YouTube. Mon collègue Likambo soit yokiam. Ah, c'est pas nanga. Et pourtant, la petit verset biblique, après vérification. Batu bakekuna parce que nous avons internet baketina hôtel en PM bien PM MP chambre numéro 1 ezati oh là là arrête de Pierre yokelanga eloko oyo restaurant business
business class VIP Bruxelles. Yeah, yeah. Restaurant business class VIP. Yeah, yeah. Ouais, vous allez dans la cuisine spécialisée dans ndenge ya mukiete lokola. Cuisine spécialisée congolaise pe africaine. Awa soki okoti. Biloko tu ya mboka. Okoliango joli kitoko. O makayabu. Kwanga. Mbinzo. Ndakala. Okoliango joli kitoko awa. Bilubutu. Elamba maka awa. Bongo biloko ya kotumba lokola soso. Ntaba. Mbisi. Awe tumba maka joli kitoko na niveau ya kosakana te. Olie ozamo bimba. Na restaurant business class VIP. Na Bruxelles. Bazali pe na mobange na salle oyo. Ba organizaka activité ya ndenge na ndenge lokola ba soirée, ba anniversaire, mariage, conférence, pe ba activité mususu ekoki kosalema awa. Osoto na ngai soki ezali wapi? Restaurant business class VIP na Bruxelles. Ezwami na adresse oyo 39 boulevard Jubilé Bruxelles 1080 métro Riboucourt l'une 2 P6 30 51 arrêt Jubilé. Awa na restaurant business class VIP na Bruxelles. Yango nde nzambe ya babilubu o Italie ba congolais pe ba africain. C'est naturel. Gardez bandi na yo toujours. Placide et Bio, le patron de business class. L'artiste, c'est l'improvisation. Na honoré dans l'émission. Africa Elengi TV, votre chaîne, l'incontournable, la star des chaînes. Africa Elengi TV, la magie de l'info. Voilà, bonjour amis fidèles internautes, bienvenue sur nos antennes www.africa Elengi TV. Je pense que vous êtes en train de suivre cette émission avec beaucoup d'attention. Mesdames et messieurs, quant à moi, je vous demanderai tout simplement de rester scotchés en même temps parce que vous aurez pas mal d'informations à travers cette émission. Aujourd'hui, comme d'habitude, mesdames et messieurs, ce n'est pas une figure à présenter, hein. Donc il s'agit bien d'évangéliste Roger Baka. Au plateau Nabiso, c'est la première fois que tu na antenne Nabiso, na studio et Africa Elengi TV, tu as solo la toute actualité, vous en avez vraiment besoin, tu retournes à la question, tu la biso. Le temps pour moi est à vous allez toujours attentif dans cette émission. Donc voilà, nous sommes avec l'homme dédié, comme je vous avais dit tantôt au début, l'évangéliste Roger Baka. Bonjour, bienvenue dans cette émission. Bonjour, mon très cher frère Mike Lokamba, que Dieu te bénisse. Merci. La Pessi Chen Mobimba, Mbote. Et je sais que c'est la première fois, peut-être que tous à la boyer, mais de loin, oui. Très bien. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Merci. Napesi Opesu, merci particulièrement parce que sans si professionnalisme exige qu'une fois, Batubayoki Ligamonalito Imoko, Très bien. pour que Moutou ait la capacité à déceler la vérité, à se donner par ya information yaye. Et ce qui n'a pas awa, c'est par respect envers ba maman, ba papa, bande kwa basi ya mibali na bana ebele oyo ba landa kabiso lokola motei. Et lorsque on dit des choses sur toi, ne reste pas orgueilleux. Parce que oyebi, le fruit de l'humilité, c'est la crainte de l'Éternel.
Le fruit de l'humilité, c'est la richesse. Le fruit de l'humilité, c'est la gloire. Le fruit de l'humilité, c'est la vie. C'est comme ça que comme on a lobaka mingi soki na oloba na linga koza musika mingi mingi ya écriture te. Yango moni proverbe na 22:1 alobi. La réputation est préférable à des grandes richesses. Ce qui n'a pas pour nous causer justifier, pour rétablir la vérité et pour permettre à la société de vivre en acquis. Merci beaucoup de m'avoir accordé le plateau. Donc, c'est juste pour nous rétablir la vérité. Voilà les lots, je pense que va comprendre certaines vérités. La ligne avant tout, tous en prière d'ensemble. Sois béni. Éternel, nous te disons merci pour cette occasion favorable que tu nous accordes. Le monde est en train de traverser une période difficile. Les habitants de l'Orient, de l'Occident, traversent une zone difficile. Nous, les Africains, nous les subissons. Mais nous te demandons, comme tu as mesuré le temple dans Apocalypse 11, 1 à 2, accorde la protection à tous ceux qui placent leur confiance en toi. Bénis cette émission et donne-nous la sagesse de pouvoir parler, poussé par l'Esprit. Bénis aussi le présentateur au nom de Jésus-Christ. Amen. Très bien. Amen, évangéliste. Alors, toi, entamé directement dans ma solo, d'abord, avant tout, tu as vif sur le plan spirituel, ils ont avancé très bien. Non, non. Je crois que le présentateur, nous se commun accord de manière professionnelle. Ça, le bilan, toujours, il y a année Misato et Utiboleka. Je suis direct, je veux te dire que et là sur le plan spirituel. Alors tant que sur le plan spirituel, on a informé bande kwebele. Et dans la référence moko peut-être batebele ba banaliser kango balobaka no boti la biso ba makamanza mais na bino ya pampamba bozo distraire le peuple congolais, c'est normal. Na likambo nyonso batu ya malamu bazalaka, batu pe ya mabe bazalaka. On tokolo bateke na makamanzambe tout ça comme malamu te brebis galeuse peut bazali. Mais la question que Mike Otuninga réponse à liboso isaboye. Psaume 127 na verset nango 1 de ceux qui na verset 2 pour des raisons de temps. Cantique de degré de Salomon. Yoka Mike. Très bien. Si l'Éternel ne bâtit pas la maison, ceux qui nzambe atongi d'à côté, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Bao bangi batonga, batongi pamba. Si l'Éternel ne garde pas la ville, celui qui garde veille en vain. Nazuka des phrases wana. Il faut entendre par maison, peut-être Mboka. Il faut entendre par maison la nation. Il faut entendre par maison continent. Awa balobi déjà. Soki na kati ya mboka moko, bozala mutu moko alingi atonga mboka wana. Or batonga mboka sur le plan politique. Donc nzamba zobisa bato ya politique. Bato bazana domaine économique. Bato bazana domaine culturel. Oza ba pilier ya makambo mboka. Alobi na bato na misato. Soki intention na bino eza botonga mboka kende liboso. Soki bozwinga nzambe te. Na bando tonga sur le plan spirituel. Et là bosa les elo ya pas. Ne mutu no tuni. C'est une observation na ina bisayo. Selon moi, et pour des esprits éveillés, des âmes non naïves, avenir spirituel, il y a RDC, ils ont présenté beaucoup d'incertitudes à tel point que ils ont renouvellement, il y a classe ecclésiastique, il y a RDC. Parce que, on peut remarquer que depuis un certain moment, situation spirituelle, il y a RDC et Baby Makasi. Au continent, dans le monde, il y a Obabengi, il y a christianisme. Autrement dit, les églises du Christ au Congo, les églises de réveil. On peut remarquer comme il y a deux tendances.
première tendance toza na yango eza ya biso bato tolataka bilamba normal po toteya omoni na ye nanga kaka na chemise bleue mais eza na bamosusu mpo bateya balataka batoge babenga yango na français les habits de sacerdoce balataka batoge ya noir bapectoraux babande ya rouge biloko ebele tokomi déjà na point où un grand pourcentage ya baprédicateurs congolais bakomi kosidentifier na baport ya bahabi ya sacerdoce eloko ezali pratique te lelo na kati ya christianisme parce que judaïsme oyo ezali bokoko ya israël yango wana nde eboti mouvement moko na se babengaka yango kabale juif kabala nayebi te soyoka makambo wana bato wana premièrement caractéristique principale na bango eza le port de vêtements ya sacerdoce selon sacerdoce ya Lévi bana ya Aaron bango nde bazala kolata ndenge wana mais Jésus oyo asauva Mike Jésus-Christ pas sauva baka Jésus-Christ a sauva bato nyonso baolanda biso azali descendant ya tribu ya Lévi te azali descendant ya tribu ya Juda. Premier problème kabala ekoti na Kinshasa ba pasteur rebelle ba koti na kati ya magie ya kabale juif pe bazo distribuer yango na ba jeune prédicateur oyo ba yebina noté que christianisme fondateur yango ezali Jésus-Christ de Nazareth. Pourquoi? Parce que christianisme outi na mo Christ est là qui si oin. Donc c'est la famille de oin, la famille des saints. Modèle na bango de vie eza défini na livre ya Moïse était. Eza défini na Matthieu, Marc, Luc, Jean. Donc être chrétien, c'est vivre selon le style de vie de Christ défini dans les 4 évangiles synoptiques. Si tu es ministre de Dieu, l'imitation de ton ministère repose sur Actes des apôtres et les épîtres. Conduite nini basai na nzambe batambola na yango après que bazalaki ba disciple ya Jésus. Sur ce point, ça ne va pas. Batu bazalaki ko sala ba nécromancie na balabala. So tambola so na mona na loboko na yo baza souté. Na Kinshasa Mike oko contredire ngate eza difficile au mona ndako nganga bikolo. Batu na bake wapi. Batu wana bakoti na mouvement moko babengango le vent de prophétisme. Vous remarquez balingi bangomba mingi. Vous remarquez bana basuki ba lox. Lox ezali style. Ya batu mo basala ka musala na bango senga na bango ndingo wana. Babenga bango ba artiste. Mais prophète azali artiste te. Très bien. Cameraman abiso azana lox na ye na mutu. Ils ont définir musala na yé. Très bien. Rappeur, ala ba lox na mutu. Ils ont définir style na bango ya kola. Profil oyazana. Profil na yango wana. Très bien. C'est quoi prophète otiki lox pona nini? Omoni que bato yo basaki banganga bakoti na kata musalo. Mais oko identifier bango suki ba penyaka te. OK. Oko remarquer balingi bilamba ya toge, ya pembe, ya rouge. Et ça, intimidation vestimentaire. Très bien. Pour on l'a déjà que non, a des Moussa Nzambe. Moussa Nzambe balaksa ngoni lambate. Balaksa ngona conduite na yo. Témoignage au ba omona. Na bima o bazo spéculer. O ba omona izo salima. Enseignement na yo faut la conforme à la saine doctrine. Sur ce plan là, mouvement ba prophète wana et comme ici bana ya batu na Kinshasa awa ba shege. Parce que baza ba spécialiste ya kokanga bana bandoki na banda kwa batu. Bangona ka kokoyoka, mwana na yo peut-être obi en Afrique, tozana bana baza ba savant, hein, tozana bana baza ba génie. Mais ce ba moni mwana moko aza tellement brillant, curieux, pona bango. Mwana aza na kindoki. Papa, yona maman se boyo kanate, eza mwana mtazo lokabi bino. Alors maintenant quand tu dis ça, quelle est la solution que tu proposes? Ventiler bakoti. Sur ce point, spirituellement, Congo est malamouté. Ce qui est plus dangereux, c'est que le mouvement moko ya division et côté na ba confession religieuse depuis ba présenter qui RDC na stade de martyr.
Martyr. Na martyr to tata Raphaël. Aux présentations Mboka. Martyr, je crois. C'est martyr, hein? Martyr. Hein? Martyr. Depuis Eloko wana et Salima, tu vas vivre vague d'aventure. Vague à Liboso. Plateforme, il y a Église de Réveil au Congo. Je salue l'apôtre Albert Kankenza Monambo. Oyazaki Liboso, Nassimana et Sonic Afout. Mais et Panzani. Panzani, oui. La division. Est-ce que Dieu agit dans la division? Point d'interrogation. Mais si Dieu agit dans l'unité par les moyens de la paix, donc dans quatre églises de Réveil au Congo, nous avons passé sous parce que théâtre automoni est divisé bana, est divisé par jeunes, est divisé par famille, jusqu'à aujourd'hui, nous avons tous éclairage dans les Cambouanade. Et comme il bas, bilan spirituel de la nation. Très bien. Islam, tu vois qui ça a été. Parce que la constitution, il y a RDC et lobby, tous un pays laïque. So continent islam, tu comme na bango mi balé. Yo moni Mike. Nenge ba bundi na stade. Ba tumbi na mituka et sali ba procès, ba kangi na batu des représentants. Mais division ne uti wa wapi. Bilan négatif sur le plan spirituel. Longwa wana kota la église kimbangiste. Deux. Okay. Mouvement wana euti wa wapi. Ba panzani. Si l'église catholique a accompagné le régime du pouvoir en place, l'église catholique a organisé une marche na compte ya CLC pour na alternance ya pouvoir. L'église catholique a accompagné l'UDPS na démarche na Martin Fayoulou que je salue na président Fachi. Lelo baza a couteau tiré. Église pentecôtiste, peut-être bande ko boza na poto bolimbisanga boza d'information malamu te domaine na ngande ya yango. Nazo sabino makambo ezo boma mboka. Et l'argent est tamboli katikati ya basai na Nzambe et kaboli bango et divisé bango misusu. Ba komi ba homme de Dieu de l'opposition, ba musu ba komi ba homme de Dieu du pouvoir. Guerre wana bazo tiana ba poison batu bazo kufa. Guerre wana bazo kangama bazo fundama bazo ko se trahir les uns les autres batu ba ko ta ba prison ba procès. Conséquence na yango église pentecôtiste na bito so yoki alobi ke alongwe azali sous confession religieuse et bilan ezali totalement négatif. Mais na ba ka oyo 1 Samuel chapitre 3 le verset 1 à 2 à 3 Zambe soki amoni que classe sacerdotale moko bandi ko compromettre et que le mal devient systémique et zo permettre moka kende liboso te parce que bango ne fallait pas passer modèle kolo asala ka changement de génération yango moni abisi et Samuel a 3 caractéristiques. Il dormait dans la présence de Dieu, c'est la vie de prière. La lampe de l'Éternel n'était pas encore éteinte, c'est la capacité de Dieu de se manifester pendant qu'il invoque Dieu. 3. Les visions n'étaient plus fréquentes, mais lui venait de voir une vision. Élie, c'était le souverain sacrificateur de l'époque. Azaïna banami bali, moko ofni, moko fineas. Bana wana basali nini? Omoni l'indulgence parentale. Soki papa yo moko okoti na vie ya masanga ya pité avéré avec des éléments ba l'action que yango yo salaki yango sikoyo ote abatundeni po yo moko tu es esclave du péché qui a triomphé de toi. À ce moment là moi pekisa bana mabe bana na ye ba komi ko violer basi na kati ya culte na biso na temple ba komi ko fausser justice. Nous avons des hommes de Dieu qui peuvent être dans une église politicien oyo asala mabe na mboka asambelaka na église na ye. Même mon côté asala prédication pour parler de l'escroquerie et de détournement des fonds. Oli abanga nani? Parce que partenaire n'a pas 70% ya mbongo ya église wana. Moi lobela ye. Si ko soki déjà muto côté ya kokyo lobela politicien te boko condamner moyibi ya politicien pona ni to condamner ba pasteur. OK. Ya ngona zo conclure na mukuse na bisayo. Que le col va fausser qui justice. Voilà, dans les cas sous examen, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour notre système? 1 Samuel chapitre 3. Ok. Dans 1 Samuel chapitre 3, voilà ce que la Bible dit. L'Éternel dit dans 1 Samuel 3, 1,
Le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. La parole de l'Éternel était rare à ces temps-là. Les visions n'étaient plus fréquentes. 1 Samuel chapitre 3, le verset 11. Alors l'Éternel dit à Samuel, voici, je vais faire en Israël une chose qui étourdira les oreilles de quiconque l'entendra. En ce jour-là, j'accomplirai sur Élie tout ce que je prononçais contre sa maison. En ce jour-là, j'accomplirai sur la maison de Élie tout ce que j'ai dit contre sa maison. Il y a un temps où Dieu a permis à Kamutu, comme tout être faillible, yomoko consciemment, obi okoti nanzela mabe, osimbikisi, okoti na banzambe mususu, obandi ko bakisi na kata musala nzambe, obandi ko pesa batu musala nzambe, obandi ko favoriser pédophilie, lesbianisme, prostitution, impudicité, adultère, tout ça, on dit yango polingi ko pekisa ngo soutela matia na yo. Nzamba o prévenir yo nana. Mais zala mukolo oyo, motuna otuninga Mike, ni le kosalema. Nzamba akoma na mukolo alinga kokisa sikoyo makambo alobaki. Ezaki nini? Alinga longola génération mobimba ya basali na Nzambe. Alinga effacer Eli, a effacé na bana na yemi balé, abimisa une nouvelle génération. Une nouvelle génération, ce n'est pas l'âge. Une nouvelle génération, c'est l'esprit. Bateau va se comprendre comment maintenir l'alliance de l'Éternel par la vie de prière, par la prédication de la saine doctrine et surtout par la vie de la sanctification. Si on sort qui biloko on a boba telango bien, aux ala katia bateau nzamba ko tombola lobi pour bazwa musala nae. Nde yango tolo banamboka. On peut remarquer que les combattants que je salue, ça ba combat makasi pour le changement politique de notre nation. Bitumba ya RDC ezobundama awati. Politique que bazo sala na monde à travers des nations telles que la Belgique, la France, les États-Unis, bambo kebele wana, baza ko appauvrir biso en Afrique, bazo tela biso ba kondi oyo bango balingi malgré que en Afrique ba voter bango te. Sans parti pris. Alors, balingi siko ke bande ko na biso ba noir na africain ba longwa kuna. Ba longwa ndenge nini parce ba bakima kimboko yo likolo insécurité bango ba installer aw. Bande on a biso ba kimboko yo likolo ya situation économique eza mabe à la recherche de la meilleure vie. Mais so bolingi ba africain ba zonga na mboka na bango. Botika ba mboka na bango tranquille ba kozonga. Mais on peut ça prophétie, on a anticipé le 21 mars. Au Lobara qui est non ba diaspora ba rozonga. Mon cher, c'est de ça la matière. Évangéliste, oui. Ah, yo ko tumtolo bezo ça la matière. Au moins commentaire mon assez baba papa. Ndé to betano li solo. Bazongi déjà? Ndé to betano li solo. Kende na ministère ya na DGM. DGM na biso. OK. Ça là, tout dans la statistique ya ba entrée ya ba Talibanda entre 2021 janvier tilelo. Mon frère, je te le dis. Si seulement les gens avaient les moyens, n'a répété les cambo. Il y a aux bana na bango nyon sont en prise en charge. Il y a au foot la bango billet. Il y a aux ananu pangu en Afrique. Il y a aux ananu salamalamu. L'Europe sera vidée en un mois. Mais au Lobag n'a pas condition té. Tu comprends ngalo no Lobag. C'est-à-dire ngai na okene ko sala enquête ndeni. Ba on est bon talat. Yo assure que na Lobag nini. Nalobaki que vous deviendrez des esclaves. Oyebi sikoyo, tant un message prophétique et bimaka, batu bakanisi nango lobi en 2020. Et un message à 2020. Prophétie encore en 2020. 20 ans plus tard, Nzamba saliam. En sorte que Nzamba sa lié na temps na bino au niveau pesaïté. Très bien. Aza lié na début au annoncer bino. Je t'annonce avec modestie. Naza ko tuna souci na ba teke ma nalobaki salamité. Na lungo libo bo moto wana. Na lubino ka boy lelo batu ba perdre misala na poto lelo ndi na betano di solo batu ba longwe misala likolo ya ozwango te longwe lelo nazo ebisa yo batu bazo bimate ndeti mutu ma komininga na Israël bakangami na bandako ondimite obima te musala okendete batu ba perdre misala. Et si on ne te dit pas la vérité, Mike, moi je vais te dire. Zouambo la Belgique na France. Jamais les Congolais RDC va koufa ebele pour les période tout ça non. Tous
Tourna bata France, les gens ont craqué. Parce que tu vas travailler à un job na butu, job na tongo. Mais système tel que comme établi sur Koyo, Orobi mandenge nini ya yo que job na butu. Pe job ango okonoko sala ngo wapi parce que tout est réglementé par la nouvelle dictature mondiale, le nouvel ordre mondial. Bazé belé ngana beto li solo ngana yebi. Na yebi moko. Ndetro bano li solo boy. Azana chela. Ina mwasine. Ba in États-Unis. Ba ye awa boy Kinshasa makelele l'équipe ana chela. Peut-être Rolanda ngana ndao. Je ne veux pas que les Congolais rentrent ici. Je dis aux Congolais au contraire. Et tous les Africains, communauté noire, que le système tel que Zokende, d'ici février le 11, il y a 2022, il y a une dictature mondiale qui s'installe. C'est comme un point nini. Le problème, ce n'est pas ce qu'on avait dit. Mais ma précaution. Il va se lancer maintenant sur le plan économique, concept Mokwasika, la crise alimentaire mondiale. Mundele, excuse-moi, a dit que selon les statistiques de l'Organisation mondiale de la santé, déjà en 2019, la population mondiale avait atteint 7 millions, 7,4 ou bien 8 millions y a battu dans le monde. Alors, on va la réduction de la population mondiale en arrêtant la machine de la reproduction, tout en sachant que les Africains. Baza ko pesa bango ba allocation ya bana. Bambongo soza na bana bafutaka. Na sengi pardon na bande konyonso. Naza apoto te na Kinshasa. Boye bisanga ba opesa ka nde ba pesa ka. Bakati to bakati te. Ba diminuer to ba diminuer te. Stratégie na bango yango wana. Balingi l'Europe sans les Africains. Or, Europe ba bete la tolo le banana ba tongiango. Mais ce sont des Africains. Bah technocrates, bah travail de main. Comme Africains ne mouta sali yango. Mais comment on va repousser bango? D'où bah on déclarer qu'à la minute l'écroulement et un système bancaire. Parce que le col a monté sur mon ananan moukié, mandambu bazo résister. Alors comme France, Belgique, Italie, États-Unis, bamboko bat banviagana, nazo informé yo, et ça bamboka moko bazali na endettement national ya makasi. Comment on a dit l'annulation totale de la dette nationale. Alors, pour procéder à l'annulation totale de la dette nationale, il faut procéder à la confiscation de ce qu'on appelle les crédits immobiliers. Donc, au monde de Théo, on va payer sur le 60 000. Au Futaka, $1000. Mensuellement. Et tant sous par an. Hein, pour tant sous revenu des amis et belés. Par contre, par an. Soit aussi, on va payer comme 60 mois. Parce que 60 multiplié par 1000, ça fait 60 000. Mais il y a aussi un taux d'intérêt. Ça va 62 000 parce que, sur crédit, il faut que la banque passe un bon. Bon, comme il a 62 mois, par exemple, aussi au foutu déjà 10 mois. Au tiré, il a 52 mois. Donc, aux ala nyongo ya l'État. Il y a un bon salaire. Bah, confisquer ou pas. D'accord. Bah, commission, mouta nyongo. C'est-à-dire quoi? On a si la tête, le pan aux ayote, mais aux ana bana. Faut balala. Si on va confisquer, on a siko. Yebisanga. Bah, il faut remarquer que, aux 8. Donc, yo, aux a s'opposer à l'État, tout en dépendant des crédits immobiliers de l'État. À partir de l'Okouana, les parents et belé vont se retrouver en situation de dette vis-à-vis de l'État. Et quoi affaiblir les banques. Il y a une identification numérique. On veut faire disparaître la monnaie en papier. Aujourd'hui, au Gabet Amasoula, la blockchain, la coin, la bitcoin, on va escroquer biso na banque my god rêve. Golden way. Mutumoko yaki awa ninga zonga mili mbangu mbangu akino kota muri musante bisinga baka bomba mbongo. Yepo kota yon. Te abisenga na kenotika. Ah papa, mbongo mbelekei. Alors, si quoi bateau ya monnaie numérique, bazo même abiso na point que batou bazala lisusu na monnaie en papier té. Si quand on monnaie en papier kozala té. C'est-à-dire quoi? Yo il faut renouveler ba document on a potote. Carte grise par exemple. C'est tant on renouveler ngo. Aujourd'hui Aujourd'hui, oui. Non, non, renouveler. Si le papier, on ne peut permettre de foutre à l'électricité.
Carte wana ne vous permettre aux permis de conduire. Carte wana ne vous permettre aux charge na audience. Si ko yo zana yango te mon cher, okosuka wapi. Solution tiali kaka mo. Si ko pratique wana ba ko appliquer na Europe occidentale, na espace Schengen, na ba pays tous les occidentaux parce que bancarisation, informatisation yango et ça système moko avec ça ba ko tourner ba bloquer ba tunyos. Il suffit seulement de ça. Yango ko biso petit conseil. Après avoir eu le message. Et puis, 2 Pierre chapitre 1, verset 20 à 21. Obéti solo ya prophétie au Yelubamaki. Dieu conduit son peuple par la parole révélée et par la parole prophétique. Si koyo, ce qui s'appelle Zinzambe. Alors, bana munoko na ngai ke bokeba, balinga ba comme ça no ba umbu ya tango ezoya. Bakanga bino ba privé bino liberté mon cher tala. Biso to tambola na Kinshasa wa en Europe ça ne va pas. Peut-être que la vérité me soutient pas bon ben. En Amérique ça ne va pas. En Asie, dans les pays occidentaux ça ne va pas. Batu ba comme lokola okangami na ndako kobimate on nous pose la digamomo ba désordre réseaux sociaux na ba potona. Kolanda tena ba diffusion na TVT. Et ça ba chaîne de télévision mususu européenne, ba ça ba pro complotiste. Donc, dans la poste Moukili, ça les logos bakana wana. Bako diffuser ka jamais marche et ça la mis en France. Bako diffuser ka marche et ça mis en Belgique. Au côté la TF1, au côté bako lo ki c'est ngote, bango zakaka en Afrique, au Mali, il y a la guerre. En RDC, le pouvoir a des problèmes. Donc bango ba diaboliser kaka Afrique. Mais ouais, ça m'a pas na bango ba le barate. 2 Pierre chapitre 1 le verset 20-21. Sachez tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'écriture ne peut être un objet d'une interprétation particulière. Car ce n'est pas par une volonté de l'homme qu'une prophétie a jamais été apportée. Mais c'est poussé par l'esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Donc, écriture, seulement interpréter l'écriture, Lucas verset interprété. La Bible s'interprète par elle-même. Mais il y a aussi la deuxième dimension, poussée par le Saint-Esprit. Batu baloba pe comme la période na bango. Papa toloba ki ke Covid koya. Batu bandima quand même ke na lobaka ke malade wani koya na mboka. Voilà. Est-ce batu ba kondima ke toloba ki ke l'église ko kangama. Odio ne tambula partout. Wana ba boite. En fait, ce n'est pas content de dire que oloba ki kamo salami, ozoko s'attribuer la gloire de Dieu. Et ça bongote. Très bien. Mutu na mutu andima. Oya koboya. Aboya. Un point, c'est tout. Mais pour l'abisso, il faut tout déplacer. Parce que c'est une période qui risque de prendre peut-être 7 ans. Mambo ba osalo, 7 ans en souffrance. Bando matakaka. Bazo matakaka. Ti omona hein et comme après 3 mois. Après 1 mois. Ti non bo beta bongo na zolo, bo fungula zolo bo beta yango. O ba ko kate suka papa. Bo tangoka na kata poso. Et c'est l'emballement. Mais en tout cas, très bien. En tout et pour tout, prions pour nos frères qui sont à l'étranger. Voilà, très bien. Nous sommes avec l'évangéliste Roger Baka. Tous consommer vraiment la bonne matière. Je crois bien que tous les gens qui pour la peine matière vraiment pour que tu comprendre. Mike, sens-toi à l'aise. Sens-toi à l'aise à tout moment que tu auras besoin de moi. Très bien. Alors, tu as aussi na makambo lelo kombo ya Roger Baka. Tu vas capabiliser on a makambo belé. Ouais. Pourquoi seulement le nom de Roger Baka et son na makambo Italie afundaki atindisaki basala boye akendaki na pécrime bakangaki batuba démentir. Pourquoi seulement le nom de Roger Baka et son et aujourd'hui bien que vous au courant nango confrère Alvin Beya confrère Nabiso au lelo azo déclaré que azo déploré comportement ya Roger Baka otindi bakangaye bazolo kisaye kototozo kaza enlevé ceci cela okoki koloba nini na kombo na lelo ezotanga ma par-ci par-là. Bon, merci beaucoup Mike, c'est une question très importante. Nalanda qui paie émission wana na silisi na bi bon écoute ils appellent malamu ngai nazali mutu peut-être que batobile ba éviter. Dans le monde des médias, ça fait depuis l'an 2000, 2000 ans, 2001, la bandi va filmer. Si koyo, dans le monde de YouTube, nazana binobe. Ok. Mais mutamema Alvin Beya.
C'est une petite fille qui s'appelle Nancy Kilakidi. Non, Nancy Ayesima, Nancy Azasima Nabiso. Moutali Bosso Asali Parce qu'à l'époque, Kazarema, Nancy na bandi, Kazarema était évangéliste. Peut-être oui. Ok. Moutali Bosso Asali Singa émission. Moi, il faut reconnaître Bato. Moutali Bosso Asali Singa, c'est ma fille. Elle s'appelle Nancy Kilakidi. Na ovanda na Panté. Mbala Liboso na bimi na télévision, il y a YouTube. C'était Nancy. Je reconnais aussi que Alvin Beya na kati ya Kazarema aza parmi batuba ya minga ipe na émission na bibandeli wana ya YouTube. Siko mabeza wapi? Mabeza place. Ya ko reconnaître que mutayamba kyo na YouTube. Tala Congo. Congo na bisika ko swana te baza ko swana. OK. Mon jeune frère, je le dis comme ça parce que peut-être que on a demandé fois pembe na za nzoto simple na za ya baleke pele y compris Alvin Beya. Otuli mutuna moko bakisi ya mukie en semaine na zongela ya likolo. Pourquoi kombo na yo komi awa et komi bonga connaissance de cause parce que ezaka Alvin Beya te toyoka na moment ya Tiffany. OK. Si ko bino lo bo sala kate. OK. Bon yo je pense que tu es quand même un journaliste professionnel. OK. Dans le monde des médias, avant qu'on diffuse information à YouTube, il faut y avoir que batu comme qu'on a vu. Parmi nous tous nos tuningana, batu comme il a ba conflit ngape na zongisi. Batu à YouTube, comme il a ba conflit et belé likolo ya manque ya respect ya traitement de l'information. Botia ba musicien ya mukili na ko soa na moko ya ko sakana de. Très bien. En passant, batu bakanisa ndeti ngana landaka internet te. Boye batu kaka na internet ba komisi fali ennemi affaire na YouTube batona ta musu baswana te. Ba komisi héritier Watanabe ennemi ya mututel Fabrigas okoyoka donc polémique est commis denrée au bazo nourrir YouTube pour avoir des vues parce que kobo sanate chaque le 20 et le 21 YouTube a salaka monétisation pour na koyebisa yo okotisi combien bazongisela yo. Alors nabi tumba wana et commis sans merci sans déontologie. Le plus important mongweko ba viema Tozonga na makamna. Tozonga kasi ya Tiffany. Kasi yango toloba. C'est ça oui. Siko na kata bitumba bosali wana. Bosala ngo pe ba baka. Comme les gens savent que quand on a YouTube hein, Tobandi na Tiffany. Je te salue ma très chère sœur. Ngam to natangi komolote, mutatangi ngo mai. Papa, oya bambelanga so emission na PC bambote. To PC mbote. Chaîne na yele naza, les Nazaréens. Ngai na travailler na leki na ngai. Tuna ye mukoloni nya bengisa baka. Le moindre de tous. Ayate. Pour ça la na ye émission. S'il y a des gens dans Mboko baza ba prédicateurs entre guillemets oya ebi ke ba yebani n'est-ce pas Tiffany, tu ne vas pas dire le contraire o lo bango baka soko bengisi ayaka sikoyo à un moment donné et là on na TV boum yo va titre Roger Baka azalaka na sataniste to yebaka te to suite ça déjà une année de travail na yo. Mutumo ala ina te valobi ezala garçon moko boye azaki osala ba film nigérian comme on est bandaka na R et suka na ebandi su na B bakiyo su babi ke ozolo ba Roger Baka na YouTube azala kandoki autaka magie azoki sina Nigeria lobi esili c'est-à-dire obi si batoke Baka azala kando ndoki mais tel est loko salité oh batu ba pris dans ba découvrir qu'il a sali buzz. Ozana ba vidéo na kati chaîne na yo on a teya et comme na ba 150 ba 50 000 ba 90 000 vues. Mike so kanina ndo ki lokal boso fosa azani fo longola ba vidéo so longoli ya moté en attendant na zando ki na chaîne na yo en attendant ozotika makambo na ngele kaka ozobebisa maele ya batu ponga na zando ki siko ba vie yange so continue mato longola on te poigner longola yango poto ndima yo. Ça c'est des 1 et l'ongwate. Na cause portable na cliquer au mona na za na plus de 60 000 vues. Eza nini?
le nom de Baka, en toute humilité, est comme un produit commerçable. Et là, Baka. Au moment où qui émission mon salami, ngai et na sala makambwana te. O azana pour ça vérifier à côté na Roger Baka officiel. A mona que émission na ngai na sali na YouTube na tsaki longi nanga. Na sala ba gérer ba miniature te. O opel isusu pour créer ba problème entre les gens. Na sala émission na nga yo te titre. Papa, batu ba yebaka te, il faut na ba likambwana lelo. Bon moni na te akaboyi. Musala nange sukaka na côté batu basala ka miniature eza chaîne ya mbakinga batu batala bilongi batu na ba titre eza chaîne ya mbakinga eza ka ngai te yo ka titre Roger Baka apupoli Moïse Mbi ya botala ba problème bo lukela nga na vie mukolo loko wana na batu na ye balingaka ye bakomo na titre mais batali contenu te immédiatement balbi bakazama or mutata ki kongo baka na miniature ataka ngo pour attirer attention à bato et parmi bato ba reprocher mais ko pour la wana eza une manière aussi ya ko dénoncer ndenge papa on sera prêt à tout prix à dénoncer ba pasteur ndeti siko to loba no makambo mususu ba mona na titre que Roger Baka a sambwisi na longoli ko popula no ba question silté na sugala msuto ebité ne suto chité na nini ouais to ke ndika ka mon cher yo est-ce que comment on est bakali photo nanga or na batte belé na poto na Kinshasa je parle de la communauté africaine attendez toi ça émission ngala boy na comment regretter parce que la communauté africaine francophone ba comment landanga na Haïti ba comment Hollande c'est pas congolais ba bois qui sanga ba moni na za mutu pamba. Mais attention, il y a un autre peuple qui commence à découvrir que Dieu est en train de susciter un serviteur au Congo. Je profite aujourd'hui pour adresser le message à Moïse Mbiye. Je profite aujourd'hui pour adresser le message à Denis Lessi. Je profite aujourd'hui pour adresser le message à mon apôtre, l'aîné Léopold Mutombo Kalombo. Je profite pour dire aux aînés, Gizamina, Bamakamusu Bamona Kabataka Batite Wana, na lobi na ngata likambo na yote. Mais pour ne créer polémique kaka basé longinanga yo moko lobi pour la identité à dénonciation baba ndeko nanga wewe ke banga balukilanga problème ne bandeli ya manda we babamba photo moko ya ngai ka batu bakangana nga ba photo maiki to bandukanga swa photo na batu te voilà na silisi pourquoi Baka lobi eza lokuta parce que eza lokuta tout simplement Tiffany eza lokuta Tiffany pasteur Israël eza pe lokuta oui toke makotanga ngo bongo o sauter ya liboso Tiffany na lani na TV émission wana omoni départ nango na lobi te na kendo luka ndeko nanga to solo na ye na makolo na tiki voiture po na ebichel mais na moni mwana oyo to sala kana na tuni ndeko azate abi azate ndeko wana siko après émission wana déjà ana micro moko boko moko lata boye so boso na mutu azo enregistrer au monde mukile so beba YouTube obebisa bato solution na bato de ah bon alata mutu ande solo la caméra ce que zo filmer biso libanda tanga yi na ba défaut nanga na nature nanga na lobaka toujours en gesticule là j'ai dit biloko bozo sala et ça pas diffamation ba imputation vous pouvez faire la prison pour rien d'ailleurs ce qu'on a qui adresse à chef de l'état Félix Antoine on appelle Simon Tepe na pambolier nzamba batelaye place ça aloba ki lobi na presse que ba YouTube oyo bientôt yemo pas sa victime ba ko landela yango ba ko assainir j'espère ko landi na landa qui ont très bien donc sikoyo généraux et après si sikoyo na mondi kaka lobi na tongo Roger Baka ayaki na ba soda alors que ba filmer nga na zanga moko po bakanga Tiffany na lobi lokolo komi boye na onetanga suma kolokuna te totika na tuni mutuna face ya imputation que na bande koluka na kangaye yom to loba bon mon invitation di bon comment vous traiter Congo lokola jungle obi bilo musubo loba bobi misa Congo lokola mboka moko droit ezala kate parquet à la kate tribunal à la kate les gens se règlent des comptes comme dans les films de Hollywood et ça kabongo te bo sambwisa mboka est-ce que yo vandia oyo avec Tiffany eleka mone ko monisko lukuta si la kabwe ezala suma kamba ngote bakanga epete
baluka epete donc l'état lembaye yo somona l'état lembi mutu mensonge eleki très bien yami balé olobi nani tout monde qui pasteur Israël là a salagi demande ndeko na ngai na pécri pour pasteur Israël a sali ba makambu na ye je le salue c'est un jeune frère hein bakangi na hypercrime parmi batu bakangi ye dossier na ngeza oyebi na bimisa Israël kuna oloba ka vérité yaya bon ça l'habitude il y a des fois les gens qui sont accusés de fautes l'internet est en train de les blanchir pour faire des accusateurs bangi ba bomanga roje bakatini ba bomanga na tunyo lelo okuta na Israël de atambula te akufa pourquoi makamno so bolo bezaka na ezaka na caractéristique moko bon lobi er moko pero mo esiri na ngope oh mais l'état nini je t'informe que le mandat d'amener ceux qui va délivrer en contre yo et ça là 1 mois 2 mois 3 mois bakoluko kakati bakozwa yo soki mandat d'amener elongwe bazuyote bakol élaborer avis de recherche 7 jours il faut qu'on active donc bazo lukaka yo ti bakozwa yo ya yo yebisanga na ba service na biso de baza organiser batu combien bakima ki bakangi bona ba frontière yo za sir penza batotangi bakomona ba anesika ko batama na mboko yo so ba service luki bon fausse information siko tuna mutuna toko tuna kata biro wana ndeko langa lobi ngai baka kokola oyo fausse portega bakamba o ngara sana famille tata ngana mama nga bakufa talande ndeko nanga siko ngana ebisie po batika yo basalaka démenti il faut démentir makambu yo moko lobaki parce que lobi tala pa internet ko na maladie yo hein et comme il y a balobi er moko moni bazongi bani bakanga ngai na YouTube bani bakangisa papa mais yo lobi ba makambo ezali ba imputation dommageable atteinte à la dignité ya bato siko l'état a bengi yo pour répondre yo zongi na tribunal isusu ya YouTube et comme ye belé au mona ba lobi na sima bande ko nga bolimbisa ngai makambo na lobaki na te ndeko na salisi na opération formation ya ba chaîne wa salema makambo na ba boya ko salisa émission ndande na ko mo benga bona osenga bon pana bi papa il est accusé de beaucoup de choses laissez-le sortir parce que YouTube azaba ninga na bande ko ne belé na biso ba msusu soki lobby bo transférer na makala likambo ko koma kaka grave YouTube ko lobela ngo lisusu parce que ba yebi vrai cause ba kangeli été très bien na salisa émission garçon abi abima so awangani ngati maboko na Bible nkola pambola très bien tolongwe wana na ko ka supérieur moyo mtolo bangote oyebi Binez Binez oyebi pasteur Elonga oui est-ce ko benga bango tuna bango ba se retrouver na IP crime toujours le même nom kombo ya baka tunanga sikoyo Binez azui chance ya kozwa téléphone abenganga alors papa boni na ebisi bien je vais te dire pourquoi comme on a ngezotanga na sali 22 ans na mboko soyez quand même reconnaissant que na sali musala makasi et donc na milieu ya ba kondiamboka na yebani na milieu ya ba député na yebani est-ce que ça mabe ba yebanga na niveau ba sénateur et ça na ba mususu na sambela pona ba mama na bango bandeko na bango ou bien ba zape batu ba zakala poso ba okape parole de Dieu ba moni que tu es un peu rationnel dans ta façon d'aborder les antivaleurs parce que na mboko yo mabe kola ki tellement que muto ko za courage koloba azati ba moni nga quand même na bimi voilà quand même quelqu'un qui dit la vérité ya makambo so salema tout en étant pas saint je parle de la vérité na yekuna s'il te plaît na bando pesa information yebité le numéro 1 il y a police criminelle provinciale c'est un pasteur au monde oyebaité nani vena biso azana voilà tout temps kombote bato alinga mingi militaire mais azali pasteur ngape na zapa pasteur alobaka na ngai avec tout le respect que je le dois soit okutana batala ba ene na biso ya ministère bango mais tala niveau muto aza nango abenga Roger baka ene na ye parce même yanga soki na ye apesa nga respect moko parce que akataka makambu ya ba pasteur chaque semaine ya moyibi ya escroquerie ya bana basa batu bazui chaque semaine siko aza capable ya ko déceler na naza bien te siko soki problème ko les journalistes na sali mabe ndenge na sengi ba service na epoto luka moyen to éviter journaliste on a danger na sali mabe tona Binez
Binès que tu as bénéficié à peine un parcours, il y a, je crois, Jean-Marie. Atindara Moutumoro, oui, oui. Ah, oui, bit. Ouais, ouais. Ce que passé, il y a une PC. Ce que na la fundara mon. Binès na yelo ngati lo baby bango tingande na yebi. Na bima wana na zuba crédit, na bengi muto na bisi mon frère. Pour la protection et l'honneur de telle personne. Si tu continues à coincer ces journalistes, oui c'est vrai, on va corriger bango pa lobi ma bena émission. Mais est-ce que qu'on permettre bango te ba ça la démenti parce que bah traiter information bien té comme ça ba ko reprendre les sous te ba la kayo abi oui, s'ils le font c'est bon. Ndeko na ngana osa ngona mbongo na ngai. Mutu ba funda lelo. Binès a témoigné léo, pasteur Elonga a témoigné léo. Na zongi na salisi longue émission, na salisi bango tout esili, to sali yango kuna na kati. Ero wana bato bafinga ngali banda. Bawo ba mabe baka. Na motema malamu na ngana okata ngote. Na botama na motema na okoba kaka. Motema sikoyo abima. Abima, OK, très bien. Baka zama. Yves Alvin Beya. Alvin Beya. Ba fundi pa ya colonel moko boye parce que Alvin Azali aza titré hein. Bobo sanate boka satende bolika na télévision boye ba balanda binote. Soko lo ba bêtise trop basi ba titré yo. OK. Yo yebati balandela kayo. Yo bindeni kaza titré. Bongo papa na ngabe miso na ngai eza pa Alvin ba façon ndeni. Na livre sko. Alvin aza titré. Titré dans quelqu'un qui dit souvent des titres grandiloquents mais qui sont des imputations. Oh, on a de qui? Non, on a pas tout. Alvin a un petit frère na boyo. Yo poye bien. Il y a un titre, il y a danger kaka. Mais on va vérifier. Contenir bakambo et le bamina kati. Na titre Alvin ati et kokani. Si qu'on est danger zanine. Peut-être boka sa bo baby sa ba réputation ya bateau botia ba titre wana. Oh comme on a 120 000 abonnés. Mais dès lors bah comment remarquer que otia ka ba titre lokuta. Au bando ça ba vidéo, aux a 100 000 120 000 abonnés, et bah 3 000 dans 2 semaines. OK. Pour quelqu'un qui est intelligent, qui fait l'étude des comparatifs et statistiques, il commence à découvrir que Nazana ba abonné belé, mais ba vie kitty. Ça dit que comment perdre confiance parce que na musala bosala c'est la crédibilité de l'information. Na ce pas temps na ya na kutu bosala émission sur ballon, biso a to ba makamu na loyengeti, toi ba professionnel. Parce que tout même tout na wana. On récolte information, on traiter en gros, après on diffuser. Et qu'on perd son respect parce que bah tu vas la caillou bah zobati. Tant que mouton tombe je suis en train de te le dire ici. Alvin a contredit, c'est mon petit frère. Je mets ma main sur la Bible. Tout Alvin n'a qu'à ta problème. Je suis très courageux. Na courage ma casse. Il pèse parmi ma qualité féminine. Na luki mutuwana. Na bengiye. Na tunya bino petit wana a diffamé a sakani na ngai na olakisa na bise mon frère oye bakake o mano ozo attaquer wana azape na baninga na ye soki o réussir ko salema be likamane ko tika chaîne na ye et comme ya batunyo yo ozali muto sala carrière au perdre carrière nous en vain. Est-ce que ce n'est pas possible na benga ye na tsayo en ligne à présenter à taba excuse likamane si ce qu'on a vu sur Poanine, mais comment se fait-il que yé à côté de ici quand on a un problème et parmi les titres il y a grave ou est-ce qu'il y a internet et ça moko ya Nazaréen baloba bana poto bokeba Roger Baka azali agent A ya ane oyokango ce qu'on dit qu'on a ilanda bien agence nationale de renseignement ce qui nga membre ya kuna yo yebi ke ba to tindela nga mandat d'amener moko tango monolithe bukana kiao yo la ni Marquis voilà sikoyo ngai agent ya ane prophète Marquis oui batike Marquis Marquis ku tsoa bata magapi na ebité mais ngai nde balandi syllogisme c'est ça muto ane po ba interpeller nga ba tuna kaka agence botindela biso mututela ya mais batindeli nga mandat d'amener na kima na sala 1 mois libanda ya mboka comment mutu ya renseignement kimi pourquoi ko sala batuna ka mine bo boye très bien to yeti to komi awa c'est pour te dire soki na lingi ba beta sur solo na internet te na tika YouTube
Nando s'occuper de la population nationale. Pour nous, la chaîne de télévision locale, où ils ont la Bluesat, ils ont la TNT, nous s'occuper de ça. Bah makambu mingi bolo baga na YouTube. Pas Congolais ba bien ngoté parce que Congolais a internet mingi de. Bah makambu mingi ça a impact na YouTube wana. Kinoa e bien ngoté. Nati ala ngana bango. Mais c'est pas bon. Quand tu as une raison d'être, faut accepter de payer le prix. Ce qu'on a dit quand moi lobby Alvin a lobby que ngana fundi. Quand moi écoute la nouvelle voilà na lobby moi na Nzambe akeko funda na banzunza ya motuna za contre na Bible. Siko totuni motuna. Nene ali ba fundi. Pesa ngabelema. Que bani bakanga. Non mais pas qui na émission. Oui mais il que yo confirmer que na émission bosala ki na OK. On a alendele. Émission to sali elobeli nini. Ocho loba wa na émission na bino ke bolinga ko yamba n'importe qui te pour ya ko vendre pour ba n'importe quoi. Na retenir la maloba no lobi si quelqu'un voudra qu'on parle de l'actualité pour l'information sur Héritier Watanabe, je le recevrai. Mais si c'est pour dire de n'importe quoi, nous permettre mais ya yamba ki mutalobi n'importe quoi. À contredire théologie na yo. N'importe quoi, ça veut dire quoi? J'ai mon fils. Ozo kabina continue bengue mon fils. Depuis un certain moment donné, ce kabimi na télévision, ezaka kaba makamba grave. Ting. Roger baka sente moi si. Boze la 9 mois. Moi na botamité. So moi na botamité, balongoli zemi wana. Seigneur, c'est pas possible. Soki elongwe wana. Yoka s'il te plaît les choses graves. Mike olega na TV. Roger Baka a bimina Mamatel a Tangi Kombo. Roger Baka a bimina Sertel a Tangi Kombo. Roger Baka a bimina a Tangi 5 femmes, parmi lesquelles 3 mariées. Batouana batombo qui va porter place. Bon, vous comprendre. Botanga Luc 22. Judas d'Iscariote avant d'akina Jésus, mais akeko kutana na ba sacrificateur na ba garde, ba lui ke ba pese mbongo, ba luka moyen moko eko permettre à livrer les bango Jésus. Ce n'est pas vous qu'on cherche, c'est moi. Mais ce qui peut moi na oya yo afandi na yo, proche na yo. Te, na zaka na proche te, to na université, lo ba université. Bon. Universitaire na yo. Ndeti yo ba to za bango ba za ba proche na. Bango baba projeté. Alors, si quand on dit mutumo abimia le bio, ngana mai kilo kamba, to lia que si a moroté, bo sala ka esika mo moko. Mais Nathalie déclaration c'est scandale. O alobi que Nathalie a salipé duplex na niveau Albanda, alobi Roger Baka impudique, l'homme impudique, Roger Baka za homme dédié authenticité, Roger Baka bimarana ba femme mariée na quatre église, Roger Baka machin des trucs. Abomi mutu. Voilà, Roger Baka abomi mutu, likolo ya mbongo, il paraît que au scroquer mbongo na tension mutu a souci so yo mutu za mutu maile na batu ba Holanda biso. Osio yo kanga bakanga no hotel. Yo za mutu media. Te bila pe boza bata media. Na hotel. Na actualité Kinshasa. Ah non te. Mike, est-ce que yo za mutu mo za ne ozana pose ozana information te na mboko. Osio yo ka femme mariée moko. Mobali na ye. Aeko se plaindre que na bimina mwasi na ye. Pona ni bolingo kolobela batu makambu bakolo na ngo ba yake. Même bino mo bo na teke comme buzoba. Roger Baka aza impudique alala ki mwana mwasi tel. Moi suis dans la famille. Moi suis aza la fiancée. Ce sont des choses sur le plan YouTube et ça difficilement vérifiable. Et comme une imputation, cela demande des preuves. Ok, au commis. Mais la commis c'est si quoi yo kalisolo. Roger Baka oya makasi po bilo mususu moni na ko biso Mike to sala ka ba buzz. To luka moy to bima na TV. To luka moy ba ye ba yo peut-être ba notine de lo bon, je te rassure hein. Et ça na batu na mboko na Belgique, na France, ba prédicateur de l'évangile. Nazo senga bango batika ko tomber na baseso wana. Exactement parce que toza na Afrique na Congo que to ko bimisa ba pasteur ya mayele te. Il ne faut pas vouloir donner l'impression que ezaka na diaspora ne bola munyo se kouta.
Très bien. Na ba bololé ba zoba lokola biso ba baka na Kinshasa. Tozo lutter pour que tout comme utile na bateau bazana poto. Faut pas croire que le quoi biso ba pasteur ya ba bololé. To en Afrique ba kabila biso mbongo que il faut pas to le kabango na audience na poto na musala bazo sala. Faut arrêter avec ces comportements. Il y a des gens qui sont capables de financer de l'argent. Moi je te dis. Ngana yebinama. Vérifiez loko na pesio passe. So monika ka mwana wana lobili kambu. D'abord je t'informe, yebi papa mwana. Yo bino mbobé ta masoulé. Toi tu as déjà vu son père. Qui connaît son père? On ne te pose pas la question. Qui connaît sa mère? Et parce que bobé ta masoulé ya montou, baka beta masoulé boyebi. Aza na télévision na eza na banda la avenue Luputa. Ndako na mbinza boyebi aza papa bana misato. Sikoyo asana ba jana ba cameraman ba tebele. Aishuwa na libala. Abota bana misatu. Mibala bota na mama moko liboso ka soka ba problème. Abota ya mibale. Ngaya nganyoso boyebi. O kashi ni na bombela bino. Mike yoko beta lisora makamno sala. Ndeto fa no. Oba ndo ba makamno no loba. Yo za d'éviter. En cachette na sikoyo yo mtoza na ngaya wat. Na loba no nyonso na sala na vie. Na lobi ngo. So yo pe mekana nu elo no salo. Yebisanga nanu. Obota libanda. Orolate. Oh, ça n'a pas signe d'obota na bango. Orolate. Mais quelqu'un qui dit la vérité sur sa vie pour édifier les autres, n'est pas de se décourager parce que les erreurs de la vie, tout le monde le fait. Moi, non. Abota to abota te. Azana moi si dans moi si avant d'akawapi. Na biso batu toyebi mwana na biso. Toyebi mbongo na ye. Ngai mutu na pesa ka mbongo. Asala ba syllabis pour en pesa cours ya anglais na université nanga. Mais so mona ko ngola ta costume. Akomola ba chena ofita mbongo. Un homme intellectuel se pose la question, source ya finance ya mbongo uti wapi? Et pourquoi chaque fois que tu apparais à la télé, zaka papa na ubaka kaka, pena mabe kaka oyo yo moko monaka. Sikoyo ozomona mwana zo kamata photo, abi moi je suis son intime. Naza pirier. Ah, ozote ya batu nini. Donc mutu soka zuyo adopté yo. Asali mabe. Mate ozopesa batu yango wana. De deux. Nenga na kangaka na o photo. Photo wana nde komi eloko la kisaka batu nyonso. Photo wana eza photo yani. Pose boba kaza intime na. Photo wana eza. Photo wana eza na même ligne. OK. Na Western Union. Na ko memo lelo tokena la kisota ba kiti yango ya. Siko tango so la kisaka photo wana batu bango na ah c'est kaibie pena ya solo. Mais le problème que je dis là c'est quoi? Quand c'est l'angaï qui na yibimbongo. Alvin a ça salango déjà. A cause l'anga te mais a relayer information que na botoli mutu moko aza na Belgique moi si papa. Ngai Belgique na nyatate. Moi si ngo pe Congo a nyatate. Quand mobali na ende mutu ayakawa donc na saki PD. Na botoli mobali. Na kei na déplacement na kelukati mama ya mwana mwasi wana na papa na ye. Na famille ya mobali ba bengi Alvin. Ba c'est bima makambo wana zolo makambo za n'importe quoi. Et makambo famille to ye biblo nyozo le kaza bana baswani to tika makambo na baka ni ye pour rien. Ayebisa ye. Ndatiki. Mais bombarder likamboke na yibi mbongo ya batu. Hein? Mike, ça peut se comprendre. Mais na bomi mutu. À partir de l'okwana. Et ça les clameurs publiques. Clameur public et le bini bande kolanga bo comprendre pourquoi beaucoup mo likambo a parquer. Mwana ya ndeko akufi. Aye ko buka chaîne. Po ayoki na émission wana. Roger Baka mutabomi pa papa. Obi ayina nini? Baïonnette. Ah bon? Donc émission basalaki et vexé. Ah bon? Et ça m'a embrouillé bité. Quand tu as baïonnette, je te rappelle, ce n'a pas si baïonnette. Baïonnette y a ba militaire. C'est aussi ici on a mon opé ça tout mon rendez-vous. Na même on a police on a Luputa. Ba la question ngoza baïonnette y a ba soda. Oh là. Mais tellement basalingai. A obenga ngatu na tué où? Ngana bise je suis à la chaîne.
Yoka Bambala Zoloba ou Yolobi. Où est l'argent de mon papa? Où sont les 2 postes téléviseurs de mon papa? Oh. Mais si tu penses que je dois quelque chose, hein, il y a papa Nayo. Mais c'est simple. Termine tout ce que tu as fait, trouve un temps au coup de solo là, tu n'as pas expliqué ma cambomosus. Non, moi je vais te voir maintenant. Si tu viens pas, je vais faire un dégât tout de suite. Ngala Sima Seki, Limbisanga, à côté ma chaîne. Na bandeli, na baïonnette. Intention est akini. C'est-à-dire si on a bomi papa na yé pas beau, à bomanga. Heureusement, à côté ngate. À doussoli salon abiso, à matricolo. A pandi ba poste téléviseur ya régie finale. Ndo mona na ba régie TV ba TV za kebelo wana a bimisi baïonnette a toboli ya liboso a toboli ya mibala toboli tanga komi na 4e bato ase balandi parce que mutu ne tuna mi poni batiki ya leka parce que ngai mutu na baptiser na mai tant papa na ya gina ngam mutu na sambeli pona ye. Je suis ami à son père, je suis ami à sa mère, mais wapi portable nanga il y a Orange, Afrique, Nassak. Je vais te dire, Elone Kalma qui est Nassima. Ok. Tant que bouquin de wana, batabandal baye, balobi, nenge osali boye tozo beta yo. Ngana bisi bango, ne les touchez pas. Tindenga koti wana, oya ko simba ye akolukelanga problème pourquoi? Parce que balobi ngai na bomi papa na ye. Na minute to sala biloko na mon cher Mike, maman na bango abenginga na Belgique a fingi ngai bolandi ba audio. A fingi na maman na kufa. Émotion hein, ngana so comprendre. Émotion. Leki na mwasi peso so taliango a fingi ngai terrible. Émission banani basali. Alvini na Giovanni. Bayo kangaye bakene na police. Yabiso on bata. Je sais pas trop, il y a bandala. Tant ba komi kuna ba saisir ba bengi ngai ba 18h moins na ye. Ko koma na komi mbala moko na kutie. Na vandi à quelques 0 mètres de lui. Grand frère na bango moko, un tonton, il s'appelle Dido, je le respecte beaucoup. Aye pe abisinga ah papa Roger. Les cambo is grave. Na bisi je suis un parent. Ne t'inquiète pas, on va suivre ça de près. Alors qu'est-ce qui se passe? Na bandi ko expliquer. Est-ce que yo yebi que na telle période bino bozala ki te na Kinshasa yo na maman no bozonga ki ngana tela na tata na. To bandi na ba poste téléviseur ozo banga na zui. Ngana géraka secteur technique te. J'ai un responsable technique chargé de la maintenance. Kombo na ye Yoshi. C'est la personne qui est devant toi. Si qu'on a préféré na tuna malheur à toi si tu mens. Yoshi. Bozongi sabiloko nyonso ya alente na bandal boketi kama na ndako na zoki na mon fleri. Ba télévision na ezonga te. Bilo ni botikala na yango eza 4. Tali boso lobaka bayoka. Casque. Bafle. Fer à repasser na longe. Ayaka ko soto ayeke sote. Eza bilo suka ya récupérer. Ngana salaka. Mwana akomi na ba doute sikoyo à partir de l'explication. Ba tune bo to betre sosko ya mbongo. Ngaite. Noko na mutazo tuna. Akoza la kufi ba pesa mbongo na wangani. Ba kosela ka moweyi makambute. Très bien. Na yebisi ton papa a vendu une voiture, ma juriste. Mbongo tikala $500 eza na mbudi. Na zu audio yo na tangi sango stemai atangi yango. Ame na zo na zo mbongo pa muto azo bisanga yo azumi kandate yo na tindela ki yo ya voiture mo apesa mbongo nizate to kutana tilelo na yebisi stemai to kei to sere muto ana so amisa mbongo ba tuto tindela mwana na ina pa kamso ana posana mo. Mbongo moko ya balabadi susu mambo ebele siko moi makambo nyoso tant mani ko expliquer mwana mwana lui oh mais la vidéo dit que c'est toi qui as tué papa nabi non ta la date suka na solo na Alain yango c'est quand le 9 novembre 2021 à Koufina fin décembre hein? Début décembre ton nom sur la soute ton kutanate hier azana terrain ailleurs mon c'est un garçon monsieur bien organisé hein? Il peut dire des choses peut-être il est aussi colérique comme moi bon groupe O c'est normal biso atunya sous sakandengwa na to chose mais à somba ba hectare moko na kingakati 40 400
Mon frère, c'est un businessman. Avec un projet de la salle. Je ne suis pas occupé côté là. Je ne suis pas occupé. Alors, moi, je suis pas occupé. ok. Abîmé a 3 fautes. Menace de mort, oui. destruction méchante. Ok. Il y a mis ça tout. Bilo moi bon. Si vous avez dit que vous voyez, va transférer na bouton na pour la société. Avec là na ba tongé à partir de kuna lobby na tongo to kolandela ngo. Ngana réfléchir na bi ah mais bato basi ba lobby na ngake papa na ye ngam na boni. Si comme moi no soka la lia par hasard hein, to réfléchir par hasard. Maladie mo na bouton wa fièvre à coup, ngam soka wa wapi. Intelligence spirituelle hein. Et puis c'est ngama yele. Nabi Bobby Misaï. Mike, Abima les mêmes jours. Ok, très bien. Tu fous taper, maman. Tu n'as pas ce qu'on dit. Oui. Dossier ou un avocat, bah maintenant, pas ça comme il est dans la société. Bah quelque chose les langues plainte na Kalamu, à parquet à Kalamu. Ok. Bah j'ai vidéo par procureur ya Kalamu. Ok. A Bengi Singa, ayoki ngai. Tant ayoki bon. Maintenant ce qui nous reste pour tirer au clair ces problèmes, faut convoquer. Moutou alobaki que bomi moutou certainement azana d'information mususi ya kopé ça porte ça la confrontation tant na comment déranger na songi nanga si koyo na kata confrontation ba osala ba olukande mwana wa alobaki makambo wana yo yebi na média ba lobani le propos tenu par l'invité n'engage que lui-même alvi na makambo na kotinde moutou aluki azate. Mais dans ce cas, moi, Alvin a comme la chaîne dans la chaîne. J'ai compris que c'est la peur. Et ce que tu as une mission pour Salina Alvin, un bon psychologue, tu vas sentir qu'il a trop peur. Nakobanga na ye, abando va inventer ma kamba. Et là, il a inventé à Québec ta basket na Ista. Mais là, il a Koloba, terrain à basket ya Ista, et a 4 ya Ista. Ok. Ista, ils ont clôturé. Et là, on a besoin de détails. Alors, il va pandi ba phare na ye ya voiture tant waye à côté yango. Ista ezali homme ya étudiant. Oyebi bandeka na ngai ba étudiant Ista ba to sakana na bango pa pamba tilo kwa ba université mususu. Kutu ya Nikolo ba komi kimia à l'époque où nous filmons à l'université de Kinshasa, Ista a quitté la bisokuna na campagne inikin. Donc institut supérieur de technique appliqué à na batu ba sakana na bango pa pamba tilo. Motoya obuka paraprise betidia bazotala yaya to mona rappelle mamba kokosa wana no saso banga kaka zoyoka or na lobaki na émission boye na makambo elobami na émission YouTube eza tribunalité na reprouver innocence na ngande ni po bozo saliringa malamu tokende na parquet mwana olobaki makambo wana aya ko prouver ba a ko tia ba preuve papa ngamu tu bafundi parce que boningi soupe na se justifier te. Moindre problème aux na YouTube au diaboliser bato. Moindre problème bato YouTube baza tribunalité. Yako kata likambuna yo. Vous en avez 2 possibilités. Soit au yeyo moko, soit au tindi avo. Dans tous les 2 cas, ni avocat, ni yemoko mutabungi. Si koyo na sali mabe nini. Voilà. Kaka ndenge na sengi justice, ba sambi singa babengi sa paye, likambali vini na kati ezate. OK. Likambali vini na kati ezate. Yo kaya suka vini na lobi mitu kamuke lekani. Voilà, c'est ça. Balobi na yenini. Yo. Naba koso yo kate. C'est to continuer abaka tokobo. Parce qu'on a tout ni. Baloba ki on a terrain basket. Mutu kana lekani na kati ya Ista. To balobeli yango libanda après clôture. Ndeko nanga. Parce que biloko ndingo wana. Osomo na te que mentir. Un jour, il ne restera rien pour mentir. Tu as la carrière, il y a média. YouTube fonctionne sur base de la confiance. C'est pourquoi, n'a se permet à Kanaya. Pena au salamote. Ori ko prendre faire un salamote. Pour na landa qui une émission l'équipe na yo. Na collé kapana yo prochainement pour parler d'une thématique. Je ne veux pas me donner la petitesse de commencer à revenir pour des choses qui ne sont pas importantes alors que le Rwanda est en train de vouloir nous faire des aventures à l'Est. Alors que le gouvernement du Congo connaît des problèmes sérieux en matière de décollage. Très bien. Alors que l'Europe va investir en Afrique parce que ça ne va pas.
Nous avons des sujets importants à aborder sur l'internet que de venir parler des hommes. Mais puisqu'il s'agit de la réputation, je t'informe. Personne n'a poursuivi Albin. Je te défie. Et là, on a ça les amoko. Tant que je suis en train de ça. Oui, au fond de YouTube. Na YouTube, va déclarer ma vidéo surtout. Yangai. Va déclarer surtout. Yangai. Il n'y a même une fermeture. Quand on sait, bon, YouTube n'a pas permettre YouTube. Il n'y a même une fermeture. Tu sais comment YouTube appelle ça? Tu sais ce que... Non, on est à division, c'est à réglementation. Mike Robo Sanate. Toute société est organisée sur base des valeurs qu'il faut respecter. Sinon, c'est la jungle. Ngayo no beto du solo. Bakangi chana nga YouTube mi balé. Naebi. Pour nani? Parce que dans le bel likambo babo ya balobela. Ba benyango tu n'as pas respecté les normes de la communauté. Et YouTube ceux qui bosé belé lelo non répété. Bozo continuer na ba chaîne koloba ba makamba ko finga ka ba wera, ko finga ka président, ko finga ba c'est parce que on ba na lingala. Les jours où les gens vont commencer à beaucoup s'exprimer en français, les ingénieurs et les spécialistes de YouTube vont comprendre que vous n'êtes que dans les imputations, le chamaillade et l'atteinte à la vie privée des gens. Bah, bloquer la chaîne. On a sali plainte. La vidéo, la titre. Regardez le contenu. Est-ce que vous pensez que pour quelqu'un qui traite l'information, qui la récolte et qui diffuse, c'est une erreur de démarche. Bien sûr, avant ça la plainte, est-ce que Lucas est quand même les qui n'a pas osé le battre? Bango basali émission il y a collègue na TV balo bagena bomi moto. Démarche c'est ngaini. Pour nga la des conséquences. Yo so landanga na conséquences. Et bongo batu babanda kilikambo. Pourquoi tango makambo ne yaki abengi na ngata bi na mwana moko biso te mwana na finga kaninga kaka akomani na musala kaka ya kozoka mbonga liaka. Mais la fin. Papa, na makambo so suka nango zalia okoki mabatu. Mais mukolo nzamba lo baka rattraper mutu mokili momeko yoka mabe ko melie si qu'on a ka oyo na sengi YouTube et je conseille à tout le monde qui est diffamé na télévision cause l'habitude te ok no kobundisa mutu na boswana te na senga procédure on a te na message ngo lancé c'est pas bien c'est pas bien non voilà pour dire la vérité mesdames et messieurs vous êtes en train de voir que Natoki me mandambwe. Très bien. Mais na sili si pona lobano ka boye. Na bloqué yete. Te na bloqué yete. Voilà. Nga na bloqué na zana. So bazélange na YouTube et ça na batu ba komisi ba kombo ya batu ba fond de commerce. Nga na senga ka YouTube zwa émission yanga. Pourquoi la senga yango? Parce que Alvin mukolo moko boye. Non si ça na abengi nga zo sango vie. Nga na sala émission moko na baraka. Nga tu n'aimes moi ça me concerne pourquoi? Abi na ngate vie parce que na monde la nga takle nga finga yo ngabi mais yo bika nga finga nga so zo bo nga so o tena bengo parce que vieta ka mpiaka nga libérer nga mois de décembre ozo imaginer niveau Alvin au sengela ngiloko nandima yali ya mbongo po ba finga ngai oli na sani nandima ba finga pingai obi o finga nga balbaini Roger Bakampuku. Un nouveau numéro de Flash Info Magazine dans vos kiosques. Fifi Masuka Saini, plébiscité meilleur gouverneur de la RDC, selon le sondage Écho d'opinion. Jean-Marie Kassamba, le précurseur du nouveau narratif, en vendant une bonne image de la RDC grâce à sa chaîne Télé 50, honorée par un trophée de la cage du mouvement citoyen. La ministre Adel Kayenda présente la 4e revue du portefeuille à lire dans le corps de votre magazine d'information. Recensement et identification de la population de la RDC, Richard Ilunga déploie 6 soldats sur terrain pour accroître le rendement de l'office de route. L'opération de mise en retraite est une nécessité, une information à croquer sans modération, à inscrire dans le chapitre d'innovation, Perfect Télévision, une télévision de haute définition qui gagne le cœur du Congolais. À lire également dans le corps de votre magazine, édito de Jean-Marie Bassa, ses chouchous de la presse congolaise, parle de la désinformation comme un danger pour la nation. Dans le corps, l'éditeur principal écrit « Ceux qui fabriquent dans l'ombre de fausses informations visent à faire dérailler le processus démocratique qui pourtant
évolue sans heurte dans un pays dont l'histoire est marquée par de soubresauts politiques aux conséquences que l'on connaît parfaitement. Le commandant Michel Ochoudi, injustement vilipendé, le chef du salon d'honneur en voie d'être rénové totalement à l'aéroport international d'Ondjili. Tous derrière nos FRDC. La campagne Bendele Koyate, lancée par le ministre de la Communication et Médias, porte-parole du gouvernement Patrick Mouyaya Katembwe, apporte ses fruits. Le nouveau directeur provincial intérimaire à la direction générale des douanes et assises DGDA de la province du Haut-Katanga s'imprègne de la situation générale. 24 pages d'informations générales, 24 pages de connaissances et promotions, 24 pages qui fait de vous roi d'infos pour ne rien rater de l'actualité en temps réel. Restez connectés sur le www.flashinfo.com. Bolanda ngote. Mais na moment on a le bara mabe ya baraka. Je pense dénonciation na au salama. Kasi loko tobo ma YouTube yango wana olobaki ni nini asalaki wapi ba preuve soki omoni ke likambozo lo beza solo obi loko zo pesa batu kanda libandezani nakina na loba na zo retenir na vite na sensini. Non, olobaki. Non, on a précisé. Balobi ke baka lobaki. Mais baka lobaki nini? Na bandi ko informer yo. Mutali boso na zoye c'est une chantre. Notanga communauté na webiso na suka. Balobela ke na fingi. Heureusement, je vais le dire la main dans les cœurs, c'est la sœur Laure que je salue là où elle est. Abendanga na tunanga bio balobi bola bisi etala émission wana na tindeli. Atala bi mais bato ba yo ko panza bato mais likambo mutolobi mususu bino na pesi nzambe merci na pamboli pesi alors ici kazali mama emi kutino mama tamso ba bakate ngai mama emi kutino ya mama nanga mama ya balabala te mama moninga nde nazokola na ndako tata na ngai o baka fingi passer kutino mama bengi nga tanto solo dia expliquer te mama tele za boabi mais YouTube oyo to suka wapi iliki siko na ka Rolandalo na fingi mkoloni na mamoloba homosexualité yo ka so makamba tozolobe la thématique ya problématique ya homosexualité na 4 émissions batuninga motuna est-ce que vous savez que homosexualité est côté na kata l'église à Congo ngana ebisie non mo to vandi boye il y a des pasteurs qui se sont infiltrés dans des communautés bazo bébi la réputation de la communauté alors na ngata Kombo na bima Philadelphie armée de l'éternel armée de victoire tant na sotanga ba Kombo siko ya tuni Philadelphie ya Roland ngana bise oh papa nanga tu penses que pour ba infiltrer biso ba sali réputation mutumo waza manambo sani abumba ka casquette na ite lobi nango bimi PD mauvaise interprétation on ngala lobela likambo landela nga bien na zaba batba ndeti likambo mo wafunda ngapi o Roger Baka ye mutasambu sambiye wokangote Nayoka et comment vous na niveau le baké yolo confirma que mbi azolu kisayo la déclaration oui nazo confirmer yo que batu baya na ndako na ngai na 4 na spéculer te quoi bon bolo luka ngai yabaka ngai batinda mandat d'amener na dossier mususu corps mixte na yebaka mutasala kangote très bien mais na ye ko yeba yango tango biso pe to tindi parce que en matière de juridiction ba vokanyo so OPJ azo traiter problème na yo ana numéro de téléphone asa pe na numéro na yo ya dossier ba fundi ba ko ya ko tuna yango ya expliquer te za boy ba tindi avocat tant na tindi ba confirma to kenda ba samba ba loba o elobamaki bazaki impliqué na kati ba bimaki na suka ba tuni fait est-ce que Baka a réellement diffamé Mie bazu vidéo bati na 4 vidéos balobi il est en train d'analyser l'œuvre musicale et il n'est pas le présentateur, il est l'invité à qui l'on pose la question par Pero Louara sur Digital. Les campagnes ici là. Parce qu'on a profité l'Angela non a le baboy. Très bien. Tout chité en même temps. Namboko to zana ba ene. Bazana pour sa génération moko ya sika et remplacer bango na musala ba osala po bazo kola. Bazo koma mikolo. Na profiter le lopo na lo baboy na bandi koneso bolanda ngai. Baka ne détient pas le monopole de la vérité. Très bien. Mais Nazali un esprit différent des autres serviteurs parce que Nazali un esprit libre. Je réfléchis librement. J'ai né un minimum de respect. Moi, je parle de faits. Je confronte le fait par rapport à la parole.
je brandis les antivaleurs, j'enseigne la saine doctrine. J'ai beaucoup de respect, je le dis au général Soni Kafuta Rokman. C'est un aîné, on lui doit du respect. J'ai beaucoup de respect à l'apôtre Léopold Mutombo Kalombo du ministère. Amen. Évitez. Bateau yoboni fonds de commerce n'a bien commis à mon apôtre Baka a dit. Non. Je peux être différent sur mon aîné apôtre. C'est un élément de la doctrine. Mais cela ne fait pas de nous des ennemis. Si Samuel, aussi petit qu'il était, dans 1 Samuel 3, pouvait dire à Élie que l'Éternel trouve que tu te comportes mal par rapport au sacerdoce, que lui-même n'a pas encore commencé Samuel. Baswana? Ah, ça papa. Beaucoup de respect, ça va te passer le mamoni dans beaucoup. Au moins, c'est Pelagananga, la Samoté, ce garçon est courageux. Beaucoup de respect. Na Albert Kankenza Mwanambo. Beaucoup de respect na Kiziami na Kibila, Jean Oscar. Beaucoup de respect na pasteur Mokalinga Ngapebingi, Jean Bosco Kindomba. Okay. Koutindo Fernando. Ejibaya Mapia. Tatana batu na mboko yo, Congo eza la évangéliste na batei. Mais loko komi kozanga Congo, génération montante. Ba comment préférer même Maka Basaki. Asimbaka Bible. Place ya yo kaka bien za nini. Eza ici. Et puis bah comme dangereux. Azo ko proposer Monseigne Nzambe Mwasi. V. Fiona na balara na Dubai. Ba kwisi ba pasteur na Bekobo, bango mokonde ba ke ko panza bango lisu sango. Amoni pasteur amela masanga, ye mutu alakisi mélange wana. Ye pe mutu abetili solo nango libanda. Sinon makambo mingi boka na TV. Bana ba bimisa ngo, ka ba proche collaborateur. Ba batu o ba pasteur fo ba benga na bango pembeni na bango. Alors, je dis en général à toutes les communautés ecclésiastiques, je ne suis pas parfait. J'ai aussi des fautes. Mais il y a des choses, c'est le moment d'aller prouver maintenant qu'il y a un basi mabala. Pour basi mabala on va déjà. Ah bon? Ah kasi yo tanga ba kombola bango ba yi. Si ko elo ni sengi na minute wana. Yepeye aya. Akimi. Olobi ke na bomaki Alain, na pesi information que famille à Alain na momo. Ndé na betoni di solo. Ba singinga pardon. Pe ba décider ba réparer ba TV na nga nyonso. Na boy. Na minute na lo bana yo. Mwana ala zonga poto. Na minute on betelo li solo. Famille n'a pas problème exact. Mais bino bozo tambola na koma. Siko l'état na makambo liwa. Faut pas ebelo kwana. C'est un cas de meurtre. Et ça comme maman c'est quitté. Faut ayo kayo au dévoiler makambo, au loba qui opé ça va près. Parce que yo ka risque o azo bangela. Eza na batu mususu ana ba problème na bango ya mapango azo ka mbongo asala misala basenga kaite. Baleka ipe na TV l'émission. Ba pesi peuple ngabi aya azo msebiso mbongo na biso. OK. Au-delà de ça, eza la situation moko amoureuse. Compliqué à ça qui nango. Mokolo likambu ya mwana mwasi wana ayeko funda be. Oh. Sikoyo bayebisi eta musuke keba yemba la moko bimi na TV. Moni TV za nini? Mutu soka se victimiser kaka. Balingi ba bomangai, balingi ba kanga atangi ka kombo mutu mwa munene bato kelema. Or l'accusé, c'est celui qui fait devenir l'accusateur. OK. Na sengi na bato TV boy ba kina respecta kabino mingi. Je peux pas vous salir bêtement comme ça. Na présenter m'excuse au nom de Alvin na maramio salobaki. Na présenter m'excuse na kombo ya mwana na salobaki na poursuivre Alvinité. Très bien. Même ministère public ezoluka muto ya kopesa ba preuve. Donc muto alika ki na émission aya kopesa ba preuve. So ya obanga atindavo avocat. Oui pourquoi ba avocat. Et bon ceux qui par exemple si ça arrive que aye na ba preuve. OK. Allez akufaki na dinga kati. Abelaki diabète. OK. C'est un problème d'insuline. Après ton balobi ba bêtiso yo. Je me suis permis de vérifier l'information. Je préfère pour le respect à Ndekwa Koufi.
pour le respect de sa famille, bana pota. On est mino, bana mawate. Pas perdre quand même tout mon nene. Beaucoup permettre la famille soit kimiate. Beaucoup de blessures na bango guérir té. Otika mona média, boya ko réparer makambo à l'état ici, ici là. Très bien. Totika kombo ya ko salir comme mona mobali ya batu boye. C'est pas bon, c'est un père de famille, il a des enfants s'il vous plaît. Très bien. Je demande à Alvin d'arrêter et de venir me chercher. Ici, une émission dans Maïkito, les cartes au Louba. Voilà, Alvin, hein, Alvin, toi, la problème, Tika Obama, au moins, il y a pas Alvin, il y a pas ça. Yo, il y a pas, ok. Obama, Abanga, pourquoi il y a pas de problème? Abanga, ça, tranquille, tu es mon jeune frère, il n'y a pas de problème. Mais quant au petit, mon fils, c'est pas moi. C'est pas ça la douleur, que le ministère public a saisi ça Canada. Oui, et surtout à un maître. Voilà ce qu'on a dit. Atika koleka na YouTube ezali ba duplex ezali tribunal était yaka mais ma ba prêt na va na bino prochaine apparition na ye oyo ka komba banga e ba kalinga bo banga yo moninga na yo garde te na vandi 1 heure de temps zoloba na lali kutuna ba pongi na biso mike na komo kanzala na sakana na ba garde siko muto luka yo soki moni ko sana insécurité na silisi wana so moni ke ba menacer yo place à malamu ya kobomba neza pana et ça justice non comment pour nous soki ma justice muto funda ka na justice mwana ce n'est pas au vieux singe qu'on peut apprendre à faire des grimaces mentir na soki c'est na verset oyo tout ça na verset Luc chapitre 22 le verset 2 verset 2 verset 2 to 6 na 6 nakotanga pas de problème. La fête de pain sans levain, appelée la Pâque, approchait. Le principal sacrificateur et le scribe cherchaient le moyen de faire mourir Jésus. Car ils craignaient le peuple. 3. Or, Satan entra dans Judas, surnommé Iscariote, qui était du nombre des 12. Et Judas alla s'entendre avec le principal sacrificateur et les gardes sur la manière de leur livrer Jésus. 5. Ils firent dans la joie et ils convinrent de lui donner de l'argent. 6. Après s'être engagés, ils cherchaient une occasion favorable pour leur livrer Jésus à l'insu de la foule. Amen. Très bien. Ba franc-maçon ba lukinga na mboko nde na dénoncer bango bazui porte te. Ba maikariste ba lukinga bazui poste te. Gouvernement na lobelaka ba vérité de foi o ba kimela ba exil. Ba lukinga bazui porte te. Na bakiseli yo ba pasteur oyo na moment moko bazaki mécontent ne bandela ministère nanga bazui nga te. Ba luki parmi bana bazui moko bapesi mbongo eloko bazoluka bokangi boluka moyen tokanga ba po toteria kota na prison garçon azo déranger ndeko nanga Congo est rempli de magiciens ba mouvement philosophique ya ba magie etondi na ba parquet na ba parlement na ba sénat na ba entreprise eza bana musu poko entreprise fondima okota na loge lokola o dénoncer bango il faut bakanga munoko pour bakanga munoko faut l'occasion moko bazwanga mais jusqu'à présent nzamba obatelanga et na sengaka bobondelaka mingi pona ngai très bien na lobi boye soki mwana po ba yeko bisanga pe pa mutu ko azoluka amona yo mais na nzela ya bato azobanga voilà c'est une question pour ta souka bien que anticiper nga alors ceux qui mwana alinga zonga na maboko na yo alors bon papa ça s'appelle le test de la paternité voilà papa l'enfant prodigue voilà l'enfant alobi na salima be nazo nazonga et ça a deux choses à cause zongela ils ont conditionné te et il y a deux choses à cause linga zongela OK il y a liboso za biblique l'enfant prodigue
azongaki po amoni kasalima papa limbisaki soki alinga zonga la procédure moko civil na pénal civil eza nini akokutana na ngato sololi na sima toke kolongola likambo eza kuna ngata na retirer kolongola ba auditionner ete ba pas forcément ngaple ngai nde babenga ba yokinga na confrontation so na lobika ke na retirer maloba na ngai na ça sur la poste na samba likambo te ba koloba na ngai yo tiki mais action pénale est continuée na rolanda li sous action pénale na solo li sous na procureur na sengi ba pardon a olimbisa baza bato mais na mesure ya sengi pardon te aluki mutu te aleki na TVT soki na longoli biloko et que lobby a bimi a lobby lisusu abomoni te tour elekaki nga na sambisa ye na zaki na ba preuve ye mo ka ke kolongola likambo na parquet po bangaki to ko mo banga biloko YouTube c'est vrai mais na olimbisa très bien je suis prêt à pardonner test à partenarité za neni moi na woza na bana 10 okolit na comme quand même papa ya nazana mandefa boyete Mike yo za ngo ya mwindo yange ko na tema elingo bakita ko mubange sikoyo na boti bana 2 ou 3 bako tomboka mais ce que baninga batalanga papa oko réagir ndenge nini a fingi ngai 5 fois na télévision na répondate mais touro yo akendaki ndo un peu loin yango botelier problème mais c'est pas grave olia le kaka na ba YouTube akosaka kosaka inventaka soki eza musala ba pesi na mbongo luko bebisa réputation baka wana mabebe arobima kaka arobima voilà et surtout que c'est pas bien aussi ndeko na biso kolekaka lekana ba chaîne et surtout que ndenge évangéliste Roger Bakazo loba awa donc ça prouve aussi innocence nae devant moi donc je crois bien qu'il faut arrêter ou encore qui évangéliste au Seigneur pardon denga lobby ils ont la procédure mi balai civil et pénal nous sommes arrivés à la fin évangéliste Roger Baka mais si on a tenu aux questions en tout cas pas tout bako bon c'est pelaté rapidement tous on na mukuse prophétie parce que pour ma casse la prophétie et on a habité pour la prophétie et en même temps bateau va prophétiser ça. Il faut que décrire l'amba ya mutu, il faut que décrire hôtel mutalaki, il faut que décrire tâche nakati ya mupende, likola mupende, voilà sur la cuisse. Il faut que décrire les sous, je ne sais pas moi. Donc voilà. Est-ce que koiko sabiso rôle ya prophétie? Na sengi lokomoko, Mike. Bien que la numéro chambre 26. Yo zano na information générale ça monde yon somena na opé autant et loko senginga eza makasi tous on a deux types il y a alliance prophétique il y a les bosses alliance prophétique sous le cadre de l'alliance et ça nini Moïse Israël Nzambe babingango l'alliance sous le cadre le ministère prophétique sous le cadre de l'alliance il y a Mibale ezali le ministère prophétique dans le cadre néo-testamentaire il y a Nouveau Testament. 1 Corinthiens 14, verset 2 à 3. Tina 4. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais il parle à Dieu, car personne ne l'entend. Et c'est un esprit qu'il dit de mystère. 3. Celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes. 1. Les édifie. 2. Les console. 3. Les exhorte. Donc, ce qui m'a dit que c'est un message prophétique dans cette église. Et puis, ma rapport à édification. Kolendisa. C'est ça, makasi. Exhorter. Ko pesa ye mate ya nini nzamba lingi asali la po bimana kata likambuwa. Très bien. 3. Consoler. Ko bondisa. C'est-à-dire mutale maki masoka yoki prophétie ate. Ndeti na bana batuke pote zokufa. Mais na lobi na bango que tozali na temple mesuré. Et ça bateau yo nzambe bandimela lokola mokonzi pe mobikisi akobatela bango ata bitumbe ye. Akolongisa bango akopesa bango mayele akobimisa ba mususu nenga misa ki Israël na kati ya mabele ya Egypte. Bazu makasi. Mais papa, tala makambo yo oyitolo belanga basilikila kanga yawa. Yo moko lisusu otenga lisusu devant un fait accompli. Yo que ne koloba na mutu devant les gens, ça c'est ridiculiser quelqu'un. C'est ridiculiser quelqu'un. La prophétie, ce n'est pas la chambre où quelqu'un a dormi. Ok. Ça s'appelle la clairvoyance qui est une de parties. Il y a sorcellerie, il y a ange dessus, comme on a eu Samaël.
Oko nous sommes makambo na batu bayibi biloko wana te. Ngai lo ba inanga na mboka oyo ezali la connaissance de la parole de Dieu. Donc ce n'est pas la prophétie. Ça s'appelle la clairvoyance na bandeli. Clairvoyance. Ba détecta ka kombo ya mutu. Ako bando bisayo na mona na Bible te, na histoire ya Bible. So tuni mabalo bonza mabe bosa miracle kolekanga. Mais boko no tambola na fleuve. Oh écoute, il y a mal Jésus à tambola bolingo salangote. Bolinga ko na Jésus à salaté et c'est par là que vous introduisez toutes les aventures. Na mona comme on aime. Asima a. Là pour l'action ça vraiment plongé à boki misiligo. Ba bongi sele sente ko ne so en sourdine. Wana climat ya stupeur côté na salle. Matraquage des esprits des hommes. A-M-I-E. Au comment mami? Ça, c'est pas la prophétie. Dans ce moment-là, tu es lamba. Mon collège, j'ai dit. C'est ça qui bleu. Ok, n'a venu tête. Où est sa prophétie? Le peuple périt faute de connaissances. Nena lo baboye. Yom to le bagi nangane bande. Ba reproche ngami na YouTube. Mon kolo likambo so ayoki yango. Ah, c'est pas nanga. Et pourtant, la petit verset biblique, après vérification, parce que on a internet. Hôtel en PM. Bien. MP. Chambre numéro 1 exact. Oh là là. 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 Dans le niveau d'aventure. Oh là là. Moi si wana azana famille. Oh là là. Babengango dénigrement de la personne humaine. Ça peut faire l'objet d'une infraction. Oh Giovanni, mutazana musala ko lobaka makambo ke nataka lobelana. Wana ya zo lobela tekanga. Makambo mona clair na mboko zo sala ngamabe, visible te, mais baluka ka ko yanga caché. Ouais bien. Elle mo soko moko motema ba vis-à-vis ya bato ene na yo. Ça c'est pas la prophétie. La prophétie elle n'a jamais dit que mon ça a 4 ans. Prophétie elle a pété prédiction de l'avenir. Le langage le plus primaire dans ma prophétie. Oh sakola en français là qui se prophétisait. Prophétiser en français simple la définition là dit déclarer les paroles de l'Éternel. Proclamer le ainsi dit l'Éternel. Or, le ainsi dit l'Éternel n'est pas seulement de l'inspiration. La parole de l'Éternel, c'est la première prophétie par excellence. Prêche la parole. Très bien. Moi, je suis mobile fiancé Ekou. Très bien. Nicolo, il y a MP. Azana papa na bango na maman na bango, babimbi papa ya salité. Il y a salité, oui. Combo ya famille ça. Parce que prophète Moka Lingasa la baise na télévision. Tozana bango en guerre. Ce ba sepelité au combattre ngai. Très bien. Tozana semence ya bien na ivre. To ami balé na terrain. Boka ni sateki ba makofio ba obetanga, eza ba blague. Te, eza ba chuki pe na ba kotisa yo, pona batu balanda kayo baboya. Pona peut-être batu mo ba mona ba ko landa ba soutenir yo ba kata. Mais batu balanda internet nyoso ba ba soba. Oya ndima ki buzoba wana. Eke olongola ki komona nga na portable na yo. Kozongisa tika tout la kande ngwana ngana osepela te lobi lisusu balo lisusu oya so benga ngo na nini nga sute oya monike alanda bikambo wana olongola kinga la portable no bakasa kolanda ka pinga ite ilo zo kamisanga. Donc on peut remarquer que aventure yo ya ministère prophétique comme ebele na mboka baluka batu ba ebele. Alors ton petit conseil, si tu penses que motei muso azabie landaye yokaye mais botika pe ba musuka sala musala na bon tikanga pe na sala oyanga musala bible botika c'est bonne semence na mabe ko l'ensemble soki bato sala mabe ngana fingi mututé na lobi yango omani mabe nanga otuninga question awa na répondre la parole de Dieu mais mukolo likambo na osepela nanga ba fanatique na ye pour ne pas dire bandimi na ye ba osepela nanga non ça ce sont pas des chrétiens. Le chrétien ont la caractéristique des chrétiens de béret. Tu dis quelque chose, ils le vérifient avec les Écritures. Et ils savent qu'il est écrit, tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain. Oh, justice, tu as commis ça, mais ma preuve. Même justice, tu as soit les cambois, la partie à Bible. Il y a un sengi na batu,
botika biloko ya YouTube oyo ya babuzz ekoma me bato na ba justice ekoma okangisa bato. Je termine là. Voilà, et comme au Kangsabatu, les lois à venir, il y a prophète de la nation, Denis Less, au monde en commun aujourd'hui. Bon, dans la vie, chacun fait ses choix, mais il ne faut pas travailler pour la célébrité. Nzamba benga bisote, poto comme ba esclave ya batu ba Hollanda biso. Parce que moment kolo balikambo peuple a sepelité mena simandimi. Toza ba serviteur ya peuple te. Toi ba serviteur ya Nzambe. To luka to sepelisa nde Nzambe. Biloko ya koma koluba luba, nge commencer nga pasi. Je me demande est-ce que batu baza conscient na niveau nini muto atiki Nzambe na degré a komeli. Conséquence nango ebiango. Zani. Et comme il y a seulement na YouTube, comme le colobiote, on le qui na YouTube loba. Pourquoi vous avez koloba na YouTube? Makambo loba qui kende ko répondre. Tribunal yangalima. Na citation directe. Ba convoqué qui est pour na makambo ya ndeko ya mwasi o ya lobaki. Ah bon? Oui. Jugement de bossé autour les gars. Aya quitté je pense ne ba bisinga. Denis Less. OK. Bato ba komo la bango tanga mai na kati. Balandeli yango. Et je loue, je salue l'état de lieu et la presse, chef de l'état lobby, va travailler ma cassi pour assainir milliers de YouTube, ba bêtises les calisos ou te. Mais azo samba, accusateur nae, ne pas que fundaye. Alors toi nous sala attention à ma kamto loba. Atanga mo konde na loba. On remarqué lobeli nanga, hein? Échanger. Manque à sagesse, elle m'a dit la chaque loco. Non, c'est pas bon. Na commis na ba conseiller, na commis na ba professeur, ba avocat, non. Il faut pas parler comme ça, baga. Tu fais un bon travail, mais tu dois être encadré. Très bien. Tout le monde a besoin de l'encadrement. Très bien, merci évangéliste Roger Baka. Ça va te numéro. Oh, obligatoire. Plus 243 90 oui. 79 66 785. Plus 243 90 79 66 743. Aux ala pour ça langa benganga nana komi na mbongo ebelete. Donc na yambanga moko na za secrétaire. Ah d'accord. Comme ça Berlive nga mette au songa biso au chat numéro on va afficher. Merci beaucoup. Et ça peut WhatsApp. Et ça peut na WhatsApp donc le numéro par lequel Borzoa Yemoko évangéliste Roger Baka. En tout cas nous avons consommé plus d'une heure en tout cas. Merci pour la disponibilité na yo. Yebisa finati obanga. Bea balobi tika obanga. Yebisa ti obanga na otindelo ba unité siko hein. Très bien, on se retrouve prochainement. Merci pour cette ambiance avec Évangéliste. On se retrouve prochainement pour un nouveau numéro. D'ici là, portez-vous bien. Merci à la grande équipe technique qui m'a tenu compagnie à la prise de vie. Je vois Richard Ontessa du côté de la montage, du côté du montage où se trouve Berlive Ngamete. On se retrouve prochainement pour un nouveau numéro. Merci à technicien Nabiso Magre Naebi Kombote. Yoshi Luciao. Merci Namoni Mato César donc Sony toujours voilà. Bye bye. Bye. L'artiste, c'est l'improvisation. La honoré dans l'émission. Africa Elengi TV, votre chaîne, l'incontournable, la star des chaînes. Africa Elengi TV, la magie de l'info.